Bon, comme on a Denis, on a Izame, à poids lourd, on a Izame, poto qui est de poids chaud, toujours souffrir ma casse, il a n'engue tanzela eza, c'est que vraiment, ils en ont tous en bas consulté, mais biso moi on est au bonaki, bah on était, bah consiba je la biso pendant solution de façon que biso banambo 14 à la l'aise, la circulation, mais toujours souffrir ma casse vraiment. Mais il y a des biso non, c'est là où ça lit combien de temps depuis bébé? Bon, on a pendant n'engue nazo mona, on sait que n'engue nazo mona ça déjà, bah 3 ans déjà. 3 ans mais ba promesse est to sala bazo sala te oui ça route principale mo ke ko me la biso ata ba makamususu a côte ouverte tango zele ko sala bien ba makamususu ko me la biso ata ba kati to vanda kuna zela on équipe boy route zela on ndenge za boy keti na stade waya donc ça sur 40e rue bon ah to ça na 13e rue, à 13e rue. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Mbote na balandi ya Fantastique Info nyonso topesi bino mbote de partout bozali wapi totombeli bino journée malamu bien awa eza bongo simple serviteur na bino ngalobaka toujours ngande naza mosali na bino na kombo ya monsieur Shekel awa wapi toza bongo na exam na limité exam wapi oyo totolakisa bino route oyo délabrement ya route oyo esali bamikolo ebele bazobongisa te je crois baintervenant baozala bayebisa bino comment est-ce que nzela oyo eumeli e tokoki kopusana tozwa baintervenant bakoyebisa bino ndenge nini route oyo ezotungisa e tokolanda mama mbote mama mbote papa kombo nani et puis place kombo nanga mama lipasa awa toza api awa toza na izami wenza mbisa mai na entrée ya Kingabwa en tout cas wenza eza mabe nzela eza mabe makasi bato bazokoya bakabasela bino mobotala nde tozali bon en fait yebisa biso mama omekoko expliquer biso vraiment ta oyo nzela oyo ebebi ebandi na ta nini est-ce que eumeli to eumeli nanu te papa merci mingi nzela oyo eumeli ekoko beta ta ba inane na ndambu toza kaka boye donc baterrasse eza kitoko te so babongise baterrasse mai eleka na malamu mais mai evanda baokoya bakabase eza kitoko ata moke te mais eza entraînement principal ya Kingabwa ezocreye badégâts ebele baaccident ezosalama ezocreye badégâts ebele mpo bato bazokweya kokokende église akwei donc bato baokweya pena makasi na salite modele bo ata bakutu bazobi mais mama okomeka koyebisa biso nanu conseil nini okokoyebisa bakonzi ya mboka nini mpona nzela oyo nazosenga na bakonzi ya mboka batalela biso nzela oyo po eza entrée principale batalela biso bayokela biso mawa mpo mituka ekotaka mpe bimaka sikoyo mituka kokota pasi kobima pasi bato batambola bamoto bazokweya ezala kitoko te mais eza nzela moko kitoko mais babongisela biso bakonzi botalela biso nzela oyo eumeli toumeli na pasi oyo bolongola biso na pasi ya nzela oyo donc mama azoloba ye mpe aza awa atekaka je crois azoyebisa bino comment est-ce que nzela oyo eumeli ezosala pasi makasi parce que oyo eza nzela ya entrée ya limité izam donc et baby ça fait beaucoup de temps hein bakomia mboka bazolandela yango te nini te je crois tokolanda baintervenant mosusu baza ebele oyo bakolobela mpona nzela oyo ezwi ta ebele e mutu te azokipe yango lokola toza na mboka et pourtant toza na kati ya ville province ya Kinshasa mbote mama okende tozwa intervenant mosusu awa toza na wenze ya limete toza na wenze ya limete paye wapi nzela ebebi je crois bozomona ndenge bamama baoteka mbote papa olobi namoni awa ozoteka namoni banzombo awa moye te vraiment bon toye awa à propos ya nzela oyo makambo ya nzela tomoni nzela papa esi deya tolemba na biso koloba makambo ya nzela c'est que 18 ans auto eumeli papa
nde toza bo mabia te bibi biso na makolo likwanze là on nde to kaita maya sali pe makolo pasuki. Mais quoi estimer non et ça a combien de temps? Papa oumeli ya kolobela te tant lobi ke oumele oume to ebite so botala TV. Bomona ka to loba kaka to loba kaka. To mona na biso misala te. To lebi ya koloba. Maintenant, na habité, malobani okoko ebisa ba konza mboka bazoyoka yo. Papa maloba nde toza bo esi to loba maloba pe esili. Boko tuna ka malobani to yebisa ba konji to lobi mais musala esala mate inutile to loba. Merci Balandia fantastique et fort. Je crois que la nabiso de partout, to pombe de libino journée malam. Journée malam na bamboka na bisno de parti bozali to tombe no journée malam de comme mbote père comme on a une place toza bon comme on a Denis awa toza na izame atre ya poaluru na izame poto kende poisho tozo souffrir makasi na ndenge etanzela eza c'est que vraiment ezaneti toza na bakonzité mais biso moko nde to bonaki bango kete bakonzi bazwela biso penda solution de façon que biso bana mboka toza à l'aise na circulation mais tozo souffrir makasi vraiment. Mais yebisa biso non nzela o esali combien de temps depuis bébé? Bon nga penda ndenge nazo mona ngo c'est que na ndenge nazo mona esali déjà ba 3 ans déjà ba 3 ans mais ba promesse to kosala bazo sala te. Oui za route principale moko ko memela biso ata ba makamususu a côte ouverte tango nzela ko sala bien ba makamususu ko memela biso ata ba kati tozo vanda kuna. Nzela ngo ekep boy route. Nzela o ndenge za boyeketi na stade waya. Donc, ils sont sur 40e rue. Bon, ah, tu es na 13e rue, il y a 13e rue, je crois. Donc, Nzela et Sali, Bata et Belé. Maintenant, même gouverneur a visité, même Batumoro a visité en tant que état civil, a visité. Bon, pour la visitation, ils ont fait des promesses, mais ils ont fait des mandats. Pour la kotala, bayaka kotala. Mais kosala mandé kosala mais osala maté ba promesse ebelé to kosala mais to sala té. Merci na Balandia fantastique et faux. Je crois tozo koba na émission na biso ya wapi tozo laxabino ba vrai ba émission ba vrai ba image. Je pense que to les cas awa toza bona limité na wenze ya mbisi ya mai. Yambisi ya mai wapi tozola kisa comment est-ce que ba maman bazolela pona nzela eza ya kobeba nzela ezali vraiment ya kobeba mama mbote papa comment on n'est plus tozali ngela comment nanga mama poso tozali bana kinga bona wenjambisi na wenjambisi bon yebisa biso nzela oyo et c'est 8 ans depuis bébé to et 8 ans te papa 8 ans ebele to no kwa to ba kile ma ko te ya sula mbisi ko nzele baby bon to moni peso te ka mbisi kitoko boye o komona oni mama mbisi o ba benga oni bongo kongo sika bon oyo vraiment nzombo na ebité est-ce que eza ba différence tina na ngweza ni pona Merci maman. Toko ba toujours une émission. Toko tozotel Sabino comme là vraiment ba maman bazolela pour Nzela eza vraiment Yakobe Bamakasi. Ba maman balembi ba binzela oyo et ça il vraiment temps belé depuis bandi. Mais ba konzamboka bazo kipete to éviter vraiment. Mais biso en tant que journaliste to rolembaté toujours tozana pour na pesa bino information moko o eza bien o eza malam vraiment. Et puis o epsa biso toza juste na izam na 12e rue. Na 12e rue bon. O epsa biso tomoni de la vraiment nzela bonzeleza ko beba makasi. Eza combien de temps? Tamulaye depuis 2018 il est nzela izam eza impraticable. En tout cas vraiment to regretter ba tokto to fotaka bango na Kingabwa en tout cas vraiment bon moi autant ba kombo ezate mais to regretter ba mona nzela kwa ba mona te izam
soki mpe tout droit ya point chaud lokwa moto omema wenzambi la en tout cas ma otika oloba te nzela eza te nzela vraiment eza te nzela oyo esali déjà et continue tu as ti na terrain waya ti ngwele place loso bimaka nzela oyo ozomona boye donc loso ya ngwele bimaka na nzela oyo oke ti terrain waya kuna okei maintenant oyebisa bakonzi ya mboka baolanda ndenge nakoyebisa bango batala nzela oyo toza na mposa mpenza en tout cas malokwa boautorité na biso tia bango mitema lokwa jeko molomba soso ya mboka papa atika biso te en tout cas amona nzela oyo tobeta mpenza se te na nzela oyo amona yango et puis gouverneur de la ville toza na mposa otala likambo ya nzela oyo nzela eza impraticable en tout cas izame ebebi biso ozombula ebeti tobima su misala te bato ya victoire babimaka su te en tout cas vraiment ozwa mpo kende zikida nzela eza te moto ekomi 5000 mpo na likolo kaka nzela oyo donc so mbula ebeti na nzela oyo tobimaka te tokoma kwa fleuve du Congo na nzela oyo. Merci beaucoup, merci Ndeko, merci beaucoup. Je crois balanda fantastique et faux topesi bino merci bino bozaki prêt à Rolanda biso de partout bozali bozala en France bozala en Belgique na mboka bozali bozolanda biso totombeli bino mokolo malamu ezaki bongo votre serviteur na kombo ya monsieur Shekel toko pesa bino basango na mikolo ezali koya. Merci beaucoup. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.